quand même tout comme on a ton collègue binafilé a comment quand même kotanga kombo na yo il a dit que non parmi bana o maestro abimisi à part hier a mon appel évolution na yo et au Kenepena ça va et ça qu'on est tu fais tu sais t'es pas informé moi je t'informe yende mtandima bato ye nangai na ye bato ndima biso za ba fanatique to comme bossa na makambo belé biso to mo comme ça on dirait yondo za wana okomi lokola yonde muto sala kasoki nini salinga mabe fala ndima te a continuer aux anda zalaki on comprendre donc ce dont on a la normalité à makambo engela ksake à comprendre quand même message na bana kolobake il faut être gentil il faut reconnaître mais ceux qui abana ko ignorer abana koloba pas na bandi carrière amta liboso asala ba vidéo a panza na internet que Patrick Bekamba bimisi nga pona za contre babimisi nga pona tirer asala voilà membe m'appeler azolela banini ke azolela ke prêtre na salati na salati na problème ti atikala excuse atikala comment n'était pas frère na ngai filé na tikala mona na ngai kuna te na tikala komona na ngai te kuna abaka écrit nini na mona na ngai te en tout cas yoka natikala komona ete aza congolais mona mai ayebisinga kaza na problème ya travail au travail ete aza na posa aya groupe a intégrer groupe amoni que équipe d'avenir doit promettre il faut ya intégrer groupe il faut na sala nini oyebi combien de musiciens ya frère na biso wana musunga na futela ba bandako mususu ngai na ba master mususu ba vetara pa mona mai ngana ida ba ona futela mususu ba palin mususu na chela ba carburant pas bien affilé si mususu pena beli pe benga que prêtre a position mobulu na sungi nyoso wana ezaka bola muté ta baba mbongo bazara bien leto problème ezate mbongo ici sara mbongo wana ba pesa bango ici ça passe na bango te par rapport à parler au footele parler et si ça passe na bango te ceux qui va filmer ba filmer ba foutir $100 ba $50 ndé si ça passe na non ba msu bazana bazato yebana ki avant kutu ba kebeta kuna na sens wana ngana da clair bozala wana pona soutenir ngai et surtout jour nazaki visa na ebete que président héritier a su visa te nazaki na ebaki te en plus nga kende ko luka maestro na luka e lokola papa nanga na emana été pour informer pe bana na botama na mona na te en face à part na ba TV na mona na te po ngai na kenda la zamba so na bosani te ko za ba 4 fois sira ba faire rigole à l'époque. Après, na tukala au monde était en face, na mona ika na ba TV. Dans na examen na maîtrise ne penza. Za msuba omwa baso ya yambie boye banda ko banda kama sola ba yaya na bango na papa na bango. Ba msuba omwa benga te ba yaya pona soni kapo ba fule kaka. Ngala ko kana ngama kamona te. Ngala ko sa ngama kamona te. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Les courages n'a pas d'âge, c'est là toute personne qui nous regarde à ce moment, c'est votre jeune journaliste d'investigation. Enoch Binta, autre m'a dit Tonton H, très cher abonné de Congo Mokili, très cher fan de Tonton H, faites partout en tout cas. Dans les mondes, merci pour les appels, merci en tout cas pour les commentaires, merci, parce que notre boulot, ça marche avec vos appels, vos commentaires, vos messages, ça nous motive en tout cas de bien travailler. Hein? Merci aussi pour la remarque, que ça l'a bien, que ça l'a été mossa, nabi sonde tokoba lingala et ko kende malamu. Merci aussi nabato tout bozo bien bozo finga wana bozo tchaba commentaire à bientôt wana yo salanga bien na yeba pe qui ont été na ramon munene na ramon mke côté tout ça c'est en fait ça fait du bien.
Alors pour na mokoma lelo bongo ba ikongomani tokoso mitina mami batali ba actualité musicale na moko au bonga ko sala pe comment la musique na biso. Il s'agit bien évidemment de Patrick Bekam Lady Maître Miso ya moto hein, Miso ya molakisi na ende tokoso mitina lelo parce que boye ba été makambu ya visa hein, makambu ya dossier à visa en tout cas et ça et nécessité pas mal de problèmes à la toile de l'internet héritier watana ba rataki visa pas qu'on raté mais moi seulement complication tout ça to le belaki ango ne Patrick Bekam yazwa ki visa na ango to ko beta pardon to yeba qu'est-ce qui s'est passé réellement est-ce que Nassé Amaramouana tout ça eza nini Patrick Bekam Lady Maître bonjour Enoch Binta bonne santé ouais santé bien naza kumusika te nazo ngalo rapide ozotanga mambo ya ese watana barate visa na Patrick Bekam azu visa isali nini ba moko tozonga na wana ba moko problème eza nini bonne santé non poni bolingi polémique bonne santé comme ça ngorando problème nini ouais santé ça bien na fa na zonga na bongo pona koyebisa clair ah oui mais yo comme ça comme actualité vous comprenez mais actualité za miso sur visa etambola bongo so mutu katolobeli visa na ngambo raté ba pesi on doit en parler quand même Enoch longola nga na ranger na bato ba sala ba orgueil wana nga za orgueil ti na mono lingo me manga na banda ba orgueil moi je suis pas orgueil en fait visa za normal kaka bon loko bito lo belango c'est ma problème ti. Patrick Bekam, nouveau mois, ton quotidien octobre, mois septembre, qu'est-ce que tu as pu réaliser par rapport à septembre? En tout cas, septembre, les Kelinga vraiment na ba difficulté. Bandai vraiment na ba problème parce que nautaki na mois de juin juillet na ki penza na ndo bouger trop na betaki na Angola après Angola na ye toke Kisantu après Kisantu toke Brazzaville en fait na ki un peu saturé na ba concert presque ba week-end tout na ndo beta et c'est là que moi santé bouger un mois demi na ba fin na ngone nza masungi na koti demande visa ba pesi nga visa donc voilà et longoli nga mo ba stress wana viser longoli ba stress si hein banda musique visa à États-Unis première fois na zongo yo za cirque na longo langa stress te moko pena obimisi moke osali démarche pena malem bozu baki bord oh sentiment ezake et sungi ngai na ke ça la promotion pena États-Unis et sungi ngai pour na nominé na Award le 28 octobre oyo na nominé na bon y a ba momion na nominé na nini oh là la soyez na Roloba na Badou festival et ça le 29 donc bangonde ba denga ba facilité nga pour na visa donc voilà donc il en a plaisir pour nous que mon grand monde wana na posa communiquer musique na ngatuna et denga ina na que ça na sa album na profiter kuna na sa ba mix na profiter na ça quelques clips en tout cas et sunginga na makambo belé et on mon anti bino bon ngabo comme ça ngelo ya rankin nazo regretter nango ça c'est pas au bandit d'accord yom to bandai ko lobango ne bandele mission yango nazo ko désactiver ngona biso ki eza ndenge wana to cancela ngai na lingi ba problème te voilà. C'est pas seulement ça qui est vraiment à l'actualité parce que tant on a annoncé que non je vais recevoir Patrick Bekam en tout cas je réussis des appels presque partout. Alors hello moi et Salami aujourd'hui na ba etandoike ezaki un peu rare comme on a collègue nayo confrère collègue non pardon binafilé ko le belao na ba plateau ya télévision. En tout cas, il ne parle pas de toi. Tu vas poser question, il dévie en tout cas ma question là, par rapport à Kombo Nao. Mais aujourd'hui, quand même, tout comme on a été ton collègue binafilé, a quand même Kotanga Kombo Nao, il a dit que non, parmi Banao Maestro Abimisi, à part hier, à mon appel évolution Nao, Ero Kenepena, ça va. Et ça qu'on est. Tu n'es pas informé, moi je t'informe. Yendem Dandima Bato. Yeah. Nangai na ye bato andima biso za ba fanatique to komo bossa na makambo belé biso to mo komi on dirait yondo za wana okomi lokola yonde muto sala kasoki nini donc en plus yo pena oyo ki personne to za journaliste obike alobaki sikoyo esalinga mabe fala ndima te a continuer aux anda zalaki on comprendre donc so to na normalité ya makambo engela ksake à comprendre quand même message na bana kolobake il faut être gentil. Il faut qu'on reconnaisse quand même. Ceux qui le reconnaître en haut, il s'allie plaisir. En fait, il s'allie plaisir. Mais si quoi, ceux qui bolimbo comme ça le roi et mutandi marabato.
Ce qui est mort dans le Gabandi maintenant. Ce qui est. Et donc, tout ça annulé. Comprendre? Tout ça annulé. Bah, tu as ça besoin pouvoir wana. Et ça va fanatique. Et ça va mélomane. Et ça bangonde va ça la biso. En tout cas, ceux qui en tant qu'artiste, en tant que frère, des gens le bas bien naé tous les jours à la télé. Le bas qui c'est un bosseur, ça l'a bien travaillé. Et surtout hier, il y a Bimi, biso ba travail à liboso, to banaki ko pousser flèche naé qui me liboso. Mais ceux qui abandonnent ko ignorer, abandonnent ko lo ba pas na bandi carrière. Amta liboso, o sala ba vidéo à panza na internet que Patrick Bekam ba Bimi singa pona za contre babi misinga pona tirer à sala voilà na ba pantalon minene ya on la tanga la taka ba pantalon minene boy onde na biso to la ta na ba États-Unis to ta en fait eza en fait ti ya sali ba makamune to wana ana sala ngo na ba idée na ye wana ba na sala souci na bango ezaki ke ngai na koma ta place na comité nzambe nda pesi à confondre oyebi combien d'insultes nga na junior na bandi carrière na ngai era ba lancer vidéo wana na ko banda carrière batu na ba comprendre ngate batu pe bazoluka ba découvrir nga mbala moko ke ba bimisi nga pona ye na za ben insulte ben jir ya osakanate batu ba benga pena mo mec mukolo avanda benga pena peso conseil petit na nga soki yo bimi pona ya en tout cas ko sala bongo te ngabi nga pena bando ko la musique na bete pa marai na 2004 na l'équipe ba Didier Lacoste na l'équipe ba Ferrego là tout wana musique tout wana yekoli kaka pona frère na biso mais c'est bizarre lelo soki ye a changé nae à comprendre que ça bongo te à reconnaître que Patrick Bekam azo mérité wana te azo mérité soutien a nga bando sala ngo pona nga c'est plusieurs mais ko longola na bande ya mdandima batu wana ndi mabe non mais chacun de vous mdazala mdandima on dirait non non ngandima batu siko nyonso ngai batu tout ngana ndima Ibrator nani maraye mtakota bina filé à côté est-ce que makambo boloba boye bango bien biso to loba to za makambo o batoto ya marabaloba oyebi ko kotisa mutu na groupe Fozala nani Fozala mukolo orchestre orchestre ya Fabrigas ya okotanga ndeni akoki ko sukanga tenga na jeune na te ngai kana déjà na zaida Bekam mais na quitté on a comme lelo mais yana na beta na le cadre na TV na le quitté wana nga le cadre pas na le cadre déjà yoka nga bano le TV na 2006 et pas Oli 5 na kenda daba Dubai nga Patrick Bekam na le cadre ba Erwana na yo beta pas Didier Lacoste ba 2011 soki 2010 wana na le cadre déjà ba TV ba Erwana wana coupé Villa Nova Salamité nan côté ngai to yeba na déjà to kutana avant kuna kota déjà sepela na Bekam que tu chantes bien na sepela dando yembaka d'ailleurs na ye c'est normal c'est vraiment le chef d'orchestre il faut à chelo force wana naza reconnaissant en tout cas Ibrator merci na force au pesanga mais que ça la que yem dans un orchestre non on t'a décidé à c'est maestro Fabrigas yem t'a décidé que yefa yemba yefa zala nga problème nga ke naza na ka juste nazo reconnaître ba kambo bat ba selenga na o bat ba koselinga wana na ozala prêt pour na démentir ngo ke mais naza reconnaissant quand même à l'époque on a soko yeba ngo père c'était ba ba est na no imba déjà nazaki déjà na voix je rappelle na musique malgré nazaki na moi ko yeba na te mais nazala ki déjà osala ba master belo ba leader lelo bazaki petit ba ina na orchestre bat ba betaka ndenga pe na beta na orchestre bat donc voilà donc banane na bandi na moi retard britam sur ya carrière retard balinga ko komisa ngote le rôle là bango ba komi le rôle na bandi musique sika te wana tolérant ngote non c'est pelaté pour ngana na mona bango nde bamsu ba ole kaleka wana ngai ngana za déjà na sa makambu ezake yoko sa succès liboso mninga mais lobi teke yo salisonini comprendre na bona nga kotanga ba komba bat mususu na na carrière oyo naza na posa ya soutien naza na posa ba soutenir naza na posa ni mais na juste clair na vérité mais quand tu dis que tu es juste ça pose problème Bekam parce que c'est comme si tu joues à l'hypocrisie. Pourquoi j'ai dit ça? Tout le monde est animateur moko ya collègue nayo binafilé quoi intégrer groupe nayo Johnny Membe dont je cite les noms. Mais Boyebi Jack, il y a tellement de quoi que
collègue na ba mission ba longue pas na ba côté pas favega sur sous animateur au que non bazaki na ba 2 points mo boche koto végétal au koto Johnny Meme déséquilibre wana to bomo nyongo et ça même na niveau mninga noko yamba sous animateur quoi Johnny Meme na orchestre no on ça la moi courtoisie musicalement bomita moto que non mais frère travaille mais tu as accepté en tout cas de recevoir Johnny Meme na orchestre no moto que kuna ngambu c'est poser problème tandis que le bakano te aux juste en tout cas bolongolanga mutamala muté na mokilo pardon naza congolais na otika la congolais bolongolanga artiste musicien congolais ti naza mona mboka oyo bochanga loko étranger te en fait frère na biso aza mutu na ngai nakutani na Johnny Mbembe nga na eba na Johnny Mbembe depuis pas vie na biso kabose bulembi Johnny Mbembe m'a appelé azolela banini ke azolela ke prêtre na salati na salati na problème ti natikala excuse natikala comment n'était pas frère na ngai filé natikala komona na ngai kuna te natikala komona na ngai te kuna abaka écrit nini namona na ngai ete en tout cas yoka natikala komona ete aza congolais mona mai ayebisinga kaza na problème ya travail au travail ete aza na posa aya groupe a intégrer groupe amoni que équipe d'avenir doit promettre il faut y intégrer groupe il faut na sala nini oyebi combien de musiciens ya frère na biso wana musunga na futela ba bandako mususu ngai na ba master mususu ba vetara pa mona mai ngana ida ba ona futela mususu ba palin mususu na chela ba carburant pas bien filé si mususu pena beli pe benga que prêtre a position mobulu na sungi nyonso wana ezaka bola muté to landa na ba télévision de ba futa ba mbongo bazara bien les problème ezate mbongo ici sara mbongo wana ba pesa bango ici ça passe na bango te par rapport à parler au foot les parler et si ça passe na bango te ceux qui va filmer ba foutir $100 ba $50 ndé si ça passe na non ba msu bazana bazato yebana ki avant kutu ba kebeta kuna na sens wana ngana da clair nazo aider ba mamono zo mambalo baté omoni monte na lobby pe na boyo tanga ba komba batango oyo tanga boye la ba parler ba msu oyo tanga boye yo koma makambu ya bayo longola mona bato musala c'est pas bon baza famille baza bandeko to bosana bolingo wana te ya ko famille ya ko juste ngana za muto na zaka juste frère na ngana utolo bango ke na banda ko lo bango ke na za na problème nete depuis si lelo na za na problème ne atama ko te to zaka bien sauf que mna muta garda bande na e ngana garda mega na ngaya na garda mega na ngai sauf que mna muta garda mega na e ngana garda mega son numéro dans ton téléphone obi na garda mega na ngai te na ngote na garda mega na nga pona ko sala makambo eza plus pour évolution na nga na grand garçon lelo na père de famille na na famille na zo gérer na na ta batu bana sima nga ba ebele bana posa ba bika na sima nga na posa ko kota na ba polémique inutile wana te donc ya on a garda mega na nga pona ko sala ta ba partage ya promo na nga voilà mambo sala ki na concert ya frère nao bina filé sala ki moi batunze balane la bien te mais vu que nga na l'année la rabino pena très bien à la loupe oyamba ki batu na kati sa voiture na ke ne otika bona concert ya bina filé vrai ou faux bozo lukelanga nini na mboko nga na za mutaba polémique Patrick Bekam na tuni question vrai ou faux oyamba ki bolamu na sali na lingite na répéter ngo tona loba na sali bolamu na memba ba frère na memba ndeko msusu na kutana bana ba ville wana bana ba billet ya VIP baza na ndenge ya mutamsusu ba transport ya koma te ba pesa ba billet na memi bango na déposer ba ntili boso msusu na pesa ba mongo ba payer moi whisky ba soutenir ndeko nanga bolimbo komisa ngo likambo ya lobela ngo na TV na lingi nanga ba problème wana te na lingi te pardon. Mais non, le problème est que comment mutoa ya VIP qui n'arrive même pas à se déplacer pour qu'il déplace endroit concert et zali et aux gens à remela attends quelque chose ils allaient à Nantes bon bien ils allaient mais bon vous avez la motivation ni en fait motivation na soutenir moi na mai concert et tonda et ça va bien voilà il s'appelle Patrick Bekam Lady Maître très cher abonné du Congo Mokili très cher fan des Tonton H Toko continuer parce que il y a tellement de journalistes dans cet endroit parce que Lay a l'actualité
Moutoua l'actualité va jouer, c'est Bayaka. Donc derrière cette caméra, il y a en tout cas mes confrères, il y a de caméramens, il y a de belles nanas. Au Bayer au salle l'émission, là, il dit maître mais n'a posé aux questions pour que tu commences à niveau Yasuka. Patrick Beckham. Et on posé problème par rapport à Tozo Nazoya, Lady Maître Nazoya, Nazoya. Badate fona sala nazana banini bozolo belate bozolo kaka banda so bolongo ah oui ah oh là là oh Jésus oh Seigneur to lo belango Lady Maître Patrick Beckham dossier il y a visa à tozo qui maro le belango mais quand même les ambano les bosso que no nyata mabele États-Unis pas na biso ba journaliste to ko lo belara félicitations mon salaire ko kende bien OK ko OK okota libala te OK te posa Mario mais OK pour la musala alors ali bosso ngala ko lobano ezala en félicitations par rapport à visa ya musala ko kende merci en tout cas ngala lingi to sola boy to ça clair to sola makam oyo fait faire avancer nga na makam oyo sala ke ba fan ya ba tumsu ba ko silika ba ko comment n'importe quoi na ba page et ça la penza bien te lo ngane stressaka ko melela ba phosphalgel c'est une bandel ba finganga na la te lelo nde na comment comprendre nga ta ba finga bon avis que c'est la famille baba batabatu mususu nde ba fingi ngai mais kala na biso la te na bisa ba fingai nga mera benga nga dolela ba finga yo ngai pe na kozongisa nga na bi ozongisa nini vous comprenez en fait lelo oyo batu ba sepela na évolution Patrick Beckham batu ba pesinga évolution ngo ezaka bango nga na vanda ki na ngai na moni ba bengi ngai ke aux invités na ba festival wana biza ba congolais oyo ba edaki nga batale ke fa ba bengi Patrick Beckham na musala na sala bazana posa évolution nga alors suite au bino ba journaliste boko sala bo simba nga pe susu bo sindika nga na kene plus loin et au sala bien États-Unis nazoya pour bien nazoya calamité na nominé na ba do festival na Award nazoya wana ko cha présence nga bo soutenir ngai soki nazota na ba débord na nazota moko et ça nga bien et ça nga ta bien que bo sala ba fana ba tumsusu ba soutenir nga te tamsu ndenge sa ba rando bongo sa ba tumsusu ba robaye non bo sala wana pour soutenir ngai et surtout jour nazaki visa na ebete que président héritier a su visa te nazaki na ebaki te en plus nga kende ko luka maestro na luka e lokola papa nanga mutu nyonso voilà mutu nyonso akendaka azana pour sa évolution ana pour sa soutien na kendaki pour na soutien à père plaisir nanga visa na ebaki ke maestro aux États-Unis aibi secret États-Unis bien que moi akola kisanga ke Beckham a okokota pour na villageois bataba tumsuba comme un peu compliqué ya boye ka boye bataba nanyo comme compliqué Beckham so ke boye awezaka boye na kende pour na bongo ne personnel nga communication pour na ba fan pe ba ko soutenir nga c'était juste ça bataba kende nango na ba bande mususuti et ça l'a vraiment bien été nga na za wana pour ça boulot pour na ko servir ba fanatique tout y a la bonne musique. Mais ça te fait comment aujourd'hui quand les gens disent que Ndeyozu visa bongo ba pimé l'héritier visa et ça aura nettement motivation mo be pas mais sauf par rapport à la guerre au bazanan. Non, c'est faux. Na bien. Ko sepela na malheur amuninga ezalaka penza bien te. Nde na ebel maestro à cause de la quel que soit problème ou tozoka pas batu. Mais comme contre héritier, c'est vraiment impossible. Et surtout Patrick Beckham, lelo bango mbale baza be exemplaire na biso. Ba biso ba jeune auto zoya lelo. Cause contre eza lokola ozana posa ozanga ba guide. Faut ba guide bazala pour biso tozala maestro l'héritier bazala lokola baza famille bazala lokola la papa leki papa kulutu donc makamuna bango ngai na mona place nga fona kotate da bato balingi ba kota wana makamba kanso ndire balati sanga ou balati singa babimisanga nga na akuna te. Est-ce que tout le monde a bien affilé à Kenya na concert héritier tout le monde peut se faire bougas na donc comment aller tu faire bougas na so ki lobi ba moninga na concert héritier kas Fabougas c'est quoi ton dirait te maestro da makambo te oh mission na nzembo nani visa yango ya nyongo banzembo biso pena la cri
makambo wana nyonso naza biso je suis pas au courant. En plus nayebi te animateur wana aye on dit ba mission mo animateur mo sika yo sa test aye na cri na ye na ndimi na nga te ke zambwakela ba ya ba cri na ye ba visa yango ba nyongo to ba ni na nyongo wana et bongo soki lobi ka serita voyage crango ici la sens non ils animateur aye ko pesa po lelo na ka ki crango bien azo loba il paraît sur la bonne sanité que visa boya nyongo bare boya nyongo crédit boya nyongo da beta masolo ya station boya nyongo donc ba bloquer boya ba nyongo siko bino bodiembeli kaka côté wana dans na mona ke bino ba journaliste ndé bozo kotsa biso na ba erreur na ba polémique wana en tout cas oui bino kotsa biso na ba erreur wana ngai na lingo kota na ba erreur wana te na lingi na za positif na za concentrer na boulot na préparer album ko ça l'album et la facilité album il y a histoire on va en parler en tout cas parce que et ça la bien album il y a yo moko quoi ouais yo moko pena bo bis album mais ça pena bien album nanga moko premier album nanga ya vie album nanga yango na sala na date déterminé na sala ngo si tourner na ken state boy na ken pena pour profiter nango na sala lango ba boulot bien na sala lango na concentrer pena na sala lango bien pour ça la paix bien. Lelo yo par rapport à l'album moi parce que l'album so epesi makamba featuring ya kanisa on est d'accord non alors aujourd'hui s'il y a un producteur abimi na temps oyo que non a produit binona héritier atona bobe ta featuring réaction na ça mbango mbango yo ça mbango yo ça na te mbango yo ça na te OK benga OK papa so pe moi conduite oui oui obine na ça siko na kepa maestro père yo yemba na héritier watanabe ponga na yemba bien na gagner yemba ne pe na nzela ni oui ba yemba na digo musique ba dio ba nzemo de bele ba yemba bon pona yemba bien fona sani fona sa ba dio da fona kende na sa stratégie en fait fona kende na sa idéologie papa bugas fona kende père po goga za chanteur za parmi tout ba chanteur en mboka zali même que baba parmi ba 5 mais quand même problème est dans côté ça l'album est dans terrain dans succès donc ça m'a comme bien donc na yemana été pour informer au pe banana botama na mona na côté en face à part na ba TV na mona na côté po ngai po ngai na kenda la zamba so na bossa nte ko ba 4 fois sira ba faire rigole à l'époque après na tukala mona était en face na mona ika na ba TV dans la examen na maîtrise ne penzate ya makambo so ke sali mamba business na so ke sengi ke boulot mo boy ke na sala na zo obligé ya retourna pona yemba ne bien fona sandeni so tfona za tango yo kaneni pona sala donc yango courte les actualités et ça juste pona le ba ke so ni za na ko sala na sans problème nga na za na pekisi mutu te na sa ne featuring et surtout l'album na za na posa ko ça appelle mélange ba couleur donc ndenge nyonso et ko sengela na za wana pona sa boulot ya Fabuka c'est comment on l'a taillé c'est ça qui pose les problèmes parce qu'aujourd'hui tu es une nouvelle génération en fait nini et ça la kibitumba on fait la temps et on fait ça parce que à chaque fois que non Fabuka ça na ba rando na batum susu yozo bima wana bo ça ba bloko mo bo tous ces banda les loté et banda par rapport à mamba voyage déjà au ba même ko la France ça crée des problèmes deuxième voyage nous créé là ko sous ba problème tant ba mission ba kimi ba c'est là ko sous ba mission tout ça Mahambetas ni créer problème boza clair souci na bino na lobisa so Fabukaste souci na bino so na dans la posa ya aide ya papa biso na kendaka pa na ete boyebisanga kasi na yeba souci na biso ya souci ba Holanda biso bango ba lobi on te chouchou trop chez Fabukas ba ozo pena bazo caresser bazo bercer yo na musique fatika pe batiki no mutu pena te bunda c'est comme si à tout moment il est toujours mbona ngam na yembaka ngas ko na problème boy le lo bana bat pour na royeba mais to sola problème na ngeza boy ba milisia ya ba complexe te ba mandian lo ba telemi pa président oyo bakangine photo asali ngai ayeso atelemi koto ngai ngana kokana nga makambo wana ti ngana za musicien musique na yekoli na quartier yango na posa ko découvrir yango pa ba fan nanga ate ko kene mbangu te ke na malembe ti ba ko découvrir Beckham mo boy na Congo asali marque na mboka muto ngai lelo na za na facilité ya soki na problème ezaka maestro donc ba mélanger ngai te pe nga pona ka goût so tali vidéo to sa na maestro elle a compte pas maestro dans son père mais c'est père
nazo visa ya bisinga bino ba jeune boza mama bele boza lukuta au moins pe ozwi na ote on comprend yango nde ya ko pousser ke na la ki sa visa na ngada so pas lo baki ne bongo te ngala sa pété engasko ka bongo asaleli nga communication que États-Unis Beckham Patrick Beckham arrive yango asaleli nga ele on a kendaki yango na pona soutien ya papa mais ceux qui père apesi nga force bato ba komi contre force apesi nga asali wana za force apesi nga mais sous bato ba komo mona que force maestro apesi nga baba lolo na sens mususu pour créer ba polémique en tout cas nazo zala kulutu bazali ba papa lek bazali mais yo kenda trop ka papa naza na numéro ya bato ba papa kulutu na mususu te nazaka nanga na nguti nazaka na nguti to sola rapete nazaka nanga na nguti siko na osala nini papa nanga za vie papa biso ministre non sans posa au secours na kokima kuna so na kiba betika nani wana lei na kosa kote mususu na yebi na ngai te seko ba yambanga na yebi na ngai te na kena na Hollywood na ma campagne donc na yebi na ngai kote mususu na seko ba yambanga seko na kewa après ça la villageois. Voilà Patrick Beckham Lady Maître donc Kumabongo Nasuka, parle-nous un peu de votre projet histoire et puis votre générique non ezobimabwe na ba animateur ya bato ozui. Ngala ziba animateur ya bato te. Naziba ngaba animateur ya bato ata moko te. Générique auto sala kombo nango eza fête bandi. Toi na studio na sirne na kepeste tibonake fongola séance moko pona ba dédicace etikali bato ba pesanga chance. Ba bemanga na ba polémique te. Naza na posa polémique te. Et ko servir nga rien polémique wana. Naza na posa soutien na ba fanatique et ko za vraiment bien. Na lingina za l'artiste non na za porte-parole. Et ça la vraiment bien té. Bato ba longolanga na ba bando wana, ba longolanga ba rankine wana et ko za la vraiment bien. Ouais, na lingina za l'artiste non porte-parole. Donc naza na artiste msu ba moi ba so ya mbi boy banda ko banda ka masola ba yaya na bango na papa na bango. Ba msu ba benga te ba yaya pona soni ka po ba fule kaka. Ngala ko kana ngama kamona te. Ngala ko sa ngama kamona te. Pona président Aigle na pesi ba bonne chance na concert na le 29. Mais ba warrior ba ke ba tondi ça ba remplir stade wana. Le 29 octobre bakende ko tondi bakende ba date betama bakende ko tondi sa stade wana so ba komi ba tondi siango et ba silisi et comme na tango ya héritier Watanabe bakende su ba tondi sa stade wana so ba silisi comme na tango ya faire rigola bakende ba tondi sango so ki ba silisi et comme na tango ya c'est le scam bakende ba tondi sa stade wana mais stade Bino, merci. Merci. Souka, message à Souka dans la bateau, tout bas qu'on a aussi et puis quelques dédicaces. Message à Souka. D'abord, on c'est le Congolais, on dirait. Pardon? Bolongo c'est le Congolais. Stade naï bolo belango te bo soutenir ango te donner la soutenir bolo bi ma bebo. Mundi bo sepelité, na do comprendre binoté. To ça ba reportage. Voilà kuna zaja na imika, stage misemo na imika na Alexis bato imika nezali. Nenge bo beta lisolo ya stade ya président Fali. Il faut beta paix à Céléo pour soutenir yep ada congolais. Bozo kabola trop na mboko yo. Que tu na terreau que ça la balade par rapport à ni ba tout net nze monini. Na zo mo ba blo bongo yo mno. Tanazi ba mana Fali pour pe koko beta. Banze moné bela tsa ba maison mère ba générique na ye maman beta na ye bien sans problème. Et bon bana kala beta kani. Yango na kaka. Est-ce que l'émission yo mto sala émission tuna Céléo. À part gratuité, ce concert ba ko lukelo biso donc gratuité ba ya nesko ba cha ba mayo fele ba fana ba msu nde ba sala ka bongo siko ngai na lingi na zala ngana lingi na zala congolais na da neutre na lingi na artiste a un problème na muntuti na da neutre c'est plus mieux que ma communion ça voilà ouais na pesi ba dédicace na ngai na artiste tout congolais na pesi mbote na pesi héritier Watanabe mbote
napesi Céléos Krambote, napesi Ferrigo Lambote, napesi Fali Poupa Mbote, napesi Père Nanga Maestro Mbote, napesi Boito Mbote, napesi bango tout napesi mo Mbote kaka pona monopoliser parole te, napesi napesi bango tout Mbote, napesi na yesko natali sko na States, napesi Hervé Pitopale, napesi ouais, napesi Jean-Louis Macabou Mbote, mais c'est les producteurs, napesi Batutu Balingi Patrick Beckham, napesi Naomi Sulumba Mbote, napesi Diogo Sadam Ndala Mbote, napesi Jack Bauer, napesi Mbote, napesi les millionnaires, ouais, na States. Oh, ngana pena Patrick Beckham, côté kuna déjà na solo là. Bambazo manqué nga fort na kende kana mona bango. Donc voilà, na bengisi bango tout ba ya na makamunanga nyosa oyo na kozala. So na komi na koso na pesa ba date, na pesa ba tout, na bengisi bango tout ba ko soutenir ngai. Oh eza ma polémique te mais eza ma ya mwana mboka ayo beta na mboka msusu. Na na posa soutien na bango et au salanga plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, très cher abonné de Congo Mokili, très cher fan de Tonton H, c'était là Lady Maître Patrick Beckham, hein, l'homme qui vit dans la sincérité en tout cas. Il a bien répondu à toutes mes questions. Moi, j'aime comme ça. Je pose mes questions comme il faut et puis il répond aussi comme il faut. Pas de polémiques. Je ne veux pas que beaucoup commenter. Oh non, tu étais trop polémique. Nokbita, tu dois essayer un peu de ralentir en tout. Non, non, non. Il a bien parlé. En tout cas, il a bien parlé. Patrick Beckham, il faut de plus encore. Merci. Merci. Félicitations pour les visas. Merci. Naza na posa soutien na bino. Ok, na ba bande msuste. Boya ko soutenir moi mboka. Et surtout naza na posa soutien na bino nga Patrick Beckham. Boya ebele, bo pesa nga force. Boya to créer agenda, boya to sa mambo tout. Pour nous sa force, pour nous relève. Vous allez bien à vous allez bien, vous allez bien à journaliste et tout. Merci na bino pene, boti kangate, bozoya pour notre sa communication. Il y a concert nangai et si date nangai. Merci beaucoup. Alors, quant à moi, j'ai dit comme ça, big up à toi derrière la caméra. Imak Makengo, un tonton très très calme, un tonton très très sérieux. Hein? Il est le caméraman le plus sérieux de l'Afrique centrale. Imak Makengo. Et puis depuis Soudaf comme ça, je vois Preti Vanessa, ma cousine en tout cas, Preti, je te salue depuis Paris, les boss, Maître Tigre Makanda, le Poutine, Satan 2, 3, 4, réservé à le fondateur de la famille, Liseke, Maître Tigre Makanda, Merveille Mapanga, la patron, les boss Alain Serge Kouzikessa, et pour finir, Nadette Eboma Koumabolia. Nadette Eboma Koumabolia. Maître Laurent, je vois aussi comme ça, Jacob Zinga, j'étais sali. Quant à moi, je vous dis une fois de plus encore, bye chez vous. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.